ere mosusu tozalaka besoin pe na poso ya ba good news ya boye. Ba good news penza ya boye salaka biso kitoko. Soki lelo totali na Goma bandeko na biso ebele bazokufa. Ezala ba papa, ezala bana mike, ezala ba mama, ezala ba jeune, ezala batu o baza ya kokola. Kufa bandeko nanga ezosala pasi. Mais na kote pe mosusu toye kotala la famille ndeko na biso oyo penza abandaki pe kobela. Oyo penza ebele ya batu babandaki kobanga. Ebele ya batu babandaki komituna ba question. Situation oyo ekokende nini? Situation oyo ekokoma ti wapi? Situation oyo est-ce que tokokoka? Mituna ezalaki ebele bandeko nanga. Ebele ya batu bazalaki lisusu plutôt na ba réponse te. Ba réponse esilaki penza na mutu la famille parce que kobanga elekaki nango penza ebele. Siko lelo ka ndenge balobaka nzambe alalaka te. Nzambe alalaka te bandeko nanga ezalaka makambo ya solo. Nzambe alalaka na ye te to matato kita. Nzambe alalaka na ye te. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Bienvenue surtout sur Ursule Beauté Loi TV. Bienvenue na balandi na biso nyonso ya kala. Bienvenue na balandi na biso nyonso ya sika. Toyambi bino ka ndenge toyambaka batu nyonso. Toyambi bino na bisengo. Toyambi bino na koseka. Toyambi bino na maboko polele. Bienvenue surtout na chaîne na biso ka ndenge ezalaka. Chaîne na biso oyo ya ba analyse. Chaîne na biso oyo ya ba information. Bandeko nanga ba information ezalaka nango exact. Chaîne na biso oyo ya ba toli. Biso awa tosalaka ba analyse. Tobetaka ba masolo. Topesaka ba toli. Toyaka pe kopesa ba information makambo nyonso kaka ndenge mokili ezotambola na ndenge moko ya kitoko. Bandeko nanga lelo na ye lisusu na makambo ya comédien na biso Mabidi. Na memeli bino lisusu makambo ya ba comédien mwasi na mobali, papa na biso Mabidi na mwasi na ye Aminata de son père. Couple moko kitoko Couple penza za couple moko gu penza makasi. Bango penza soki totali bango parmi ba couple na biso ya ba comédien. En tout cas couple na bango pe izalaka couple moko exemplaire. Nanu toyoka bango te. Nanu toyoka teke no bango wana baswani. Yango bango wana babimisa ba makambo na bango sur les réseaux sociaux. Nanu toyoka yango te. En tout cas soki déjà avec nos comédiens ba makambo bongo toyoka yango te. C'est que eza couple moko exemplaire. Bandeko nanga makambo eza nini oyo lelo Ursule Beauté Loi TV amemeli bino bandeko nangai. Avant tokota kuna ekozala bien nanu toya ko sensibiliser batu na biso nyonso o bakoti sika na Ursule Beauté Loi TV. Toyebi ke boza ibele o bokoti sika yango toye ko encourager bino to ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, en tout cas to senga na bino bo s'abonaka massivement. Abonnez-vous la famille. Tango bo s'abonaka pe bo sana pete ko klikaka na ngonga ya notification. Ngonga notification ezalaka bien tango bo cliquer yango chaque fois que Ursule Beauté Loi TV a obanotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Donc izalaka mwa bongo yango to senga toujours na bino bo klikaka ngonga ya notification. Bandeko nanga ya sika, bandeko na biso o ya kala o deja ba misana kolandaka ba analyse na biso, ba misana deja kolandaka ba information na biso, challenge na biso ezo continuer. Awa to salaka challenge, bandeko nanga challenge na biso ya mwa oyo eza que to totaliser 29 000 abonnés. Quand ndenge to salaka tango olandaka ba émission na biso sur Ursule Beauté Loi TV, olandi osilisi o partager na moi 10 personnes, o partager na moi 20 personnes et osunga kaka mingi makasi ba partage na bino yango wana to sepelaka nango, ba j'aime na bino yango wana to sepelaka nango, ba commentaire pe na bino la famille to sepelaka nango bandeko nanga na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. Siko lelo toye na Mabidi. Comédien na biso Mabidi. De l'autre côté, tomemeli pe bino comédien na biso Aminata de son père.
ebele ya bato bandeko nanga toyebi mwa situation oyo elekaki bato mosusu pe bayebi na bango situation te parce que makambo ya YouTube oyo eza na bato mosusu omona peut-être aza libre alandi na émission bato mosusu omona aza na mosala moyen alanda émission eza te ti makambo osila nango sur les réseaux sociaux. Alors pona bandeko na biso oyo balandaki te ndeko na biso Mabidi abelaki babwakelaki ye mbasu na place oyo tosumbelaka la famille des places. Je m'excuse papa ou bakolanda biso maman ou bakolanda biso ka ndenge ezalaka yango babwakela ye mbasu kuna bandeko nanga ezalaki pasi penza makasi douleur ezalaki ya makasi ndeko na biso mobali comédien na biso mobali abando kokata kovanda te abando kokata kotelema penza batamulai ndenge tozalaka mosusu lobi na telema ta mwa 20 minutes nanga ya bando koka lisusu te bandeko nanga ata kutu kovanda ezalaki pasi penzo balobaka pasi donc ye ba position ya bezalaki ka kolala moi alali mo muke wana bandeko nanga c'était pas facile kutu ata kolata abando lata ka ba maputa mwasi na ye yango abando lata parce que na ba situation ya bongo olata pantalon olata te olata kilote olata te bandeko nanga ezalaki ka ba maputa ya mwasi na ye azalaki ka na ndako kutu ata kobima bando bima te kutu ata kosala musala na ye oyo asalaka bandeko nanga ezalaki pasi ebele ya bato babandaki ka komituna eske maladi wana kobika place kuna maladi eke akobika penza mituna ezalaki ebele ba inquiétude pe ezalaki ebele la famille mais comme tolobaki toujours na ebandeli na biso que non nzamba alalaka te c'est vrai la famille nzamba alalaka te eza na ba situation mosusu to na ba circonstance mosusu mosusu omona yo moko milobi situation o na ebite soki e okoma na suka mais ezalaka toujours na suka makambo nyonso dans la vie suka penza ya makambo nyonso ezalaka kaka la famille lelo toye ko informer bino ke non ndenge eza boye comédien na biso Mabidi abiki mbasu wana esili kande balobaka mbasu eske ekosile osila te eske ekosile osila te bandeko nanga nzambe na biso alalaka te mbasu wana esili comme esili boye comédien na biso Mabidi azongeli deja musala ebele ya bato mosusu baomituna Mabidi yango ajwaka wapi parce que lelo oyo toyebi ke na monde ya théâtre eza na ba groupe mibale oyo eza tellement likolo eza groupe ya ye moko Poutine de l'écriture oyo tobengaka Bel Art eza pe groupe mosusu ya mama na biso tobengaka Pomba Sen SB donc ba groupe wana mibale déjà wana soki bato bazo jouer kuna ebele ya bato bokoyeba bango mais soki bato bajwaka kuna te pona koyeba bango bato mosusu omona okomi komituna ajwaka wapi mais Mabidi aza mutu moko ya kala o baswali babengaka mutu moko ya zamani abando jouer na ye depuis kala. Alors mingi Mabidi ajwaka epai ya Dina na la douce de place ajwaka kuna penza nde ajwaka mingi barol na ye mingi ezalaka alambaka ye mutu alambaka na cuisine ye cuisinier bandeko nanga wana nde ezalaka penza barol na ye nde o penza ajwaka nde penza oyo ye moko asenkarnaka penza kitoko nde barol na ye oyo soki bapesi ye bandeko nanga akotaka mikotisaka abetaka pe masolo na ndenge moko ya bien. Mosusu tomonaka ye pe na magag ya Jérémie Shabani mwana mama nanga mwana penza ya mama nanga bino moko boyebi Jérémie Shabani ye soki akoti azalaka kaka mama nanga ye nde kuna pe ajwaka na ye pe bagag na ye pa ya Jérémie ajwaka ngo pe kitoko penza makasi bata mosusu tomonaka ye pe epa ya Aida omona epa ya Aida pe ajwaka bata moko boye mosusu tomonaka ye epa ya tonton Bobo Manoka kuna pe ajwaka mais mingi place o boko mona penza Mabidi ya ebele
ezalaka epai ya Dina na la douce na Jérémie Shabani nde place penza ajwaka. Sikoyo na ozongela na ye musala. En tout cas bandeko nanga kande tolobaka mibali penza balelaka te. Mais soki omoni mobali aleli c'est que situation wana eliye. Na kozonga na ye penza ya musala, kozongela penza ba travaux na ye kandenga zongaka. Bandeko nanga eyaki kosala kino tonton Jérémie Shabani alelaki. Jérémie Shabani alelaki bandeko nanga maya miso ezotangaka boye. Mosusu nga kutu na bando mituna depuis quand nga namona makambo oyo te eza makambo ya liboso komona boye. Jérémie Shabani alelaki bandeko nanga bokoki ko imaginer te, alelaki penza makasi komona mabidi azongeli musala, komona mabidi makambo nyonso tu ok. En tout cas ezalaki esengo, boyebi esengo oyo elelisaka. Donc esengo penza ya Jérémie Shabani elelisaki ye na ndenge moko bokoki ko imaginer te. Yango dans la vie ezalaka bien bozala bien na bato, parce que soki oza bien na bato, absence na yo osala bato mosusu mwa mutu pasi. Soki pe ozongi okomi na yo bien, retour na yo pe omona bato mosusu bakomi kolela ka ndenge lelo Jérémie Shabani aleli. C'est pas donné à tout le monde. Ebele ya bato tomonaka, omona beli tango pe akozonga musala ata kutu moto akotuna ye akozala te, bakotuna ye ata kutu te. Mais avec Jérémie Shabani, avec mabidi plutôt, ye wana azongeli musala. Jérémie Shabani aleli penza bandeko nanga. Jérémie Shabani abimisima ya miso. Jérémie Shabani azalaki na esengo makasi komona ndeko na ye azongeli musala. Azalaki penza na esengo tolobaka penza esengo la famille. Boye nde ezalaka tozala bien na bato balobaka toujours zanga mbongo me ezala na bato. Bato mosusu bapreferaka na bango azala na mbongo me azala na bato te. Yango omona bato mosusu oza na bambongo na yo obeli, mutu akoya kosunga yo azate, mutu akoya penza kosunga yo azate. Pourquoi? Parce que yo otiaki mbongo liboso, otiaki penza mbongo na yo liboso ya makambo nyonso. Sikoyo nana koya kosunga yo? Mutu moko te. Yango ezalaka toujours bien ka ndenge adage elobaka zanga mbongo zala na bato. Parce que ata soki ozangi mbongo oza na yo bien na bato, obeli bato wana baobimisa bambongo na yo mpona kofaire soigner yo. Mais soki oza na mbongo oza na bato te, obela ozaka na ndako opoli okufi opolika na ndako, mutu akoya kobimisa yo aza te. Mbongo wana ekobima na sac te keno eya komema yo na hôpital te, to ebenga mutuka ambulance eya kozwa yo jamais. Mais bato yango tozalaka bien na vie oyo, toyebaka ndenge nini ya kovivre na bato. La famille ezalaka penza kitoko mingi. Bandeko nanga comme d'habitude na kolingana no na ya ko epengle mwa eloko, parce que ebele ya bato baomituna toyoka mungongo wa mama Ursule Botelo ya TV te, toyoka yete toyoka ka mungongo mutu mosusu. La famille pona ba o bayebi te, ndeko na biso Ursule Botelo ya TV, fondatrice wa Ursule Botelo ya TV, aza éprouvé la famille papa na ya akufaki. Bino moko boyebi soki papa akufi, soki mama akufi, ezalaka mwaka ya munene. Ebele ya bato to kokana biso ko supporter yango te, ezalaka mwa difficile. Pona bato oyo basi bakufela ba comprendre na oloba. Mais pona bato mosusu oyo nano akufela te olobaka papa akufi bakundi, c'est fini zongela musala. Ezalaka facile te la famille, émotionnellement, physiquement, mentalement. Ezalaka facile te. Yango bomona bato mosusu bazelaka moins 40 jours. Soki 40 jours ekoki nde omona bato mosusu a préféré na ye wana zongeli musala. Mais soki 40 jours nanu ekoki te, la plupart a bato mwa makasi ezalaka te.
Donc na minute oyo ndeko na biso aozela mwa makasi, azala prête émotionnellement, mentalement, physiquement, bablo nyonso ka ndenge tolobaka. Donc soki amoniki makambo nyonso ekomi ok, en tout cas la famille bokoyoka lisusu mongongo ya Ursule Botelwa TV. Bokoyoka ye ka ndenge boyoka ka ye na ndenge moko ya bien. Soki ka makambo nyonso ekomi nango bien, aozongela na ye musala na ye na ndenge moko ya bien. En même temps, bozala toujours branché scotché sur Ursule Botelwa TV. Tango boza na bino scotché, boza na bino branché. Chaque fois que ba news ekozala, ba nouveauté, ba makambo, ba kisongi songi sur les réseaux sociaux. Soki eza ya koyinda, bandeko nanga bozala toujours scotché. Tokoya na ba information o eza exact. Tokoya na ba analyse na biso ka ndenge tobetaka na biso ba analyse. To sololi, to silisi na biso na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. Pona ba ndeko mosusu bakoya komituna, oh mama, siko tokobenga mama Ursule ango ndenge nini. Numéro na ye wana affiché. Pona ba ndeko mosusu o baozala na posa ya kobenga mama Ursule, kopesa ye ba condoléances, kopesa ye ba mot d'encouragement. Numéro na ye yango wana affiché. Bokoki toutefois kobenga ye, bokoki toutefois kotindela ye message. En tout cas azalaka na ye disponible pour na ko recevoir bato, azalaka pe gentil. Donc bo solo na ye yo moko comprendre kaka non, ah moi si nzambe. Donc moi WhatsApp na yo, moi appel ekosala ye kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kandenge tobeta masolo ya Aminata de son père et Mabidi, mwasi na mobali. Bango penza babalana bakutana kana nzela ya théâtre, nde place balingana, nde place pe babalana. Kotala bango pe mibale, baza couple moko bao travaillaka ensemble, bao travaillaka na bolingo. Bolingo penza ya makasi ezate, eza penza plutôt, bolingo pe ya solo eza. Na ba circonstance aboye, na ba moment ya boye, eza na batu mosusu, omona peut-être mwasi alobi, nga kutu naza na visibilité, naza na popularité. Soki lelo na telemi, surtout kotala Aminata de son père. Aza mwasi moko azalaka mobulu te. Aza mwasi moko aza posé. Soki tokoti na ba comédien na biso, ba comédienne plutôt. Totali penza ba comédienne na biso, Aminata de son père, aza mwasi moko aza posé ou balobaka posé. Aza penza posé. Peut-être basi mosusu na ki posé na ye wana koki koloba, naza déjà na visibilité à makasi, naza déjà na popularité, naza déjà na bato ba yebinga, mobala zo bela boy na sondola ye na tika ye. Mais ye tellement azalaka na bolingo makasi envers Mabidi, yango esalaki ke non, moyen atika mobali na ye ezalaki te. Moma oyo ezalaki moma moko ezalaki dur pona bango nyonso mibale. Ezala mwasi, ezala mobali. Imagine na ba moma wana, faut koluka nanu bakisi, faut koluka oyo, kote mosusu il faut kolia, kote mosusu il faut kofuta ndako. Kandenge ezalaka. Yango bomonaka na ba couple mosusu, omona peut-être mwasi aye koyebisa mobali, ngana ndimaki ba pire ya boyete. Parce que tango tokendaka église, ba opambola biso ba otuna. Ozala toujours na ye dans les meilleurs et dans les purs. Tondimaka. Siko la plupart de personnes bazalaka soki pure. Et komi kenon mobali ya beli to mwasi ya beli. Et komi ba situation moko ya makasi. Omona batu mosusu akomi koloba na ye kenon. Nga ba pure ya boye. Na linga yango nde na ndimaki te. Nga nakanisa ke ezalaki ka ba pire mo musala esili après des jours moto azwi musala mosusu. Yango bato ebele bazwaka pire bongo. Mais ba pire oyo ya kobela, soki omoni mwasi penza avandi na mobali to mobali avandi na mwasi ka ndenge tomonaki pasteur Atoms avandaki na sœur Nadège, ezalaki bolingo penza ya solo. Donc otala pe Aminata de son père na mobali na ye Mabidi, bokoya comprendre que non, bolingo eza penza ya solo. Balingani penza oyo tolobaka kolingana penza ya solo. Bolingo eza
En tout cas, prière na biso eza que Nzambe azala toujours au centre de votre amour. Nzamba lola oya tikaka oba ya yete azala toujours elongo na bino. Et surtout ko surmontaka ba épreuve to ba étape a bongo elakisaka penza à quel point bozo lingana bolingani bo continuer ka bongo ba couple boende to lingaka déjà na maboke réputation ici ekenda nango mabe. La plupart a batu balobelaka batu a maboke oh batu wana kindumbe ke zongi mais soki toye kotala batu neti ba Aminata de son père toye kotala bandeko na biso neti ba Mabidi bongo bandeko nanga eopesa fierté surtout ya mboka na biso mosusu yosala keno oyo nyonso batu balobelaka bango ovandi olobi te bamakambo wana ezaka lokuta bakosaka. Tala couple oyo tala ndenge bavandi tala ndenge baosolola tangala ndenge makambo na bango ezokende. En tout cas esalaka mwa fierté moko kitoko penza makasi yango pe topesaka conseil ka ndenge topesaka na bandeko na biso ya maboke boende tolingaka mwa mabala mosusu ka nde tomonaki Naomi Lufiakenda na mobali na ye Papa Roger bavandi penza babalani bandeko nanga libala kitoko libala bisengo bango wana jamais bango pe oyoka keno baswanaki na tournage oye mataki ekitaki bokoyoka yango te. Makambo nyonso tu ezokende nango kitoko wapi makambo nyonso ezokende nango bien bolingo nde bolingo respect ya makasi eza parce que eza bato mosusu omona bali mwasi kaka na ba réseaux sociaux wana ka akomi kolinga basi mosusu ba jeton ekomi ka emati ekiti mais na ba couple mosusu ko moni makambo ya bongo olobi ka gloire au Seigneur eza na bato mosusu na vie oyo bapambwama na ndenge moko ya kitoko yango bandeko nanga bino bolingaka couple oyo ya Aminata de son père na mobali na ye Papa Mabidi. Conseil tokoya kosenga na bino kaka eza que bo continuera toujours kosambela pona bango botiaka bango na ba prière na bino Nzambe alola pe akokontinuaka kopambola bino. Bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso ka ndenge ezalaka bozala toujours branché et scotché sur Ursule Botelwa TV pour que borataka na eloko mokote oyo penza suka na biso ya lelo wana tokomona na lisusu na ba émission na biso mosusu. En tout cas la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye et bye bye et à la prochaine.